Desho Dena TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit Desho Denar TV. Merci Nabao Balandi Desho Denar TV. Sokotangamba Alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV Ota la réalité. Tu es sur là ensemble, kakane tu sur là anabino na Desho Denar TV. Bande kona Turquie baza kolela, bande kona Turquie balobi Desho. Mais quand on a des problèmes na biso mukie bande kona biso ba difficulté tozanango quel est le problème zala brancher toleki na détail nazana image moko bande kona Turquie batindelinga balobi Desho mais quand on a biso po awa toza na ba problème ebele problème ezani na kolinga avant to ke na développement na laksayo ndambu ya image mukie o batindelinga po o comprendre lo honini tolingi toloba tolanda. Donc l'Union européenne refuse de nous prendre. On est ici avec des bébés. Il y a plein de gens, des réfugiés. Il y a des bébés ici, il y a des femmes enceintes. Mais les Grecs nous ont frappés, ils nous ont refoulés vers la Turquie. Je ne sais pas l'Union européenne est où actuellement. Il y a des bébés ici, il y a des enfants. Où sont les bébés? Il y a des petites fillettes ici. Donc voilà, et ça li passe bande kona Turquie bazolela. Batuano zomona na nzela mai bande kona biso ba congolais bazana kat. Na ba mama na biso ba congolaise bazana kat. Na bana na biso ya ba congolais. Problème ezanini. Oyebi problème ya poto chance loko pamba mutuna mutana ndenge ayela na poto. Nzela kozwa visa na kati ya Kinshasa iza passe. Ozwa visa bachelio na passeport, ozwa avion na Kinshasa ou bien na RDC oyemba amo na poto ekoma passe. Batu bazo débrouiller mutuna mutazo débrouiller na capacité ya ba moyen azanango. Oui. Tu es quelque part batu mususu ba kondanaka. Non, mais pourquoi bazo ya nzela wana? Mais pourquoi? Yaya vie, on ne sait jamais. Na vie kolinga rate oyaka kaka mbangu ko condamné. Pourquoi ba yenzela wana? Yaya oyebite souffrance nini? Oye memine de ko wana po ya koleka na banzela wana ya risque. Na banzela ya liwa. Po ba ya koleka banzela wana yaya il y a toujours des causes. Surtout que na cause moko générale, oyebi ke na mboka na biso RDC souffrance ezali tondi mango. Mbongo ezate misale ezate tala actuellement ba mbongo ebungi na mboka o ba individu bakaboli. Ba individu bakaboli mbongo ya mboka ba olia na ndenge na bango ba osaka nango. To mona ki ona ba video, naza même na ba video mususu ya Masaro awa. Azo saka na mbongo avant bakanga ye. Sadi bande ko mususu ti to mona ba ekolinga ba risque wana ndenge omoni eza bango te ya eza souffrance. To kondana aka mbala mote. Oui, risque ezali batu ba omona ba risque wana mais Webi mutu so azana souffrance, amona ka sur risque te. Le ventre enfamé n'a pas d'oreille. Ndenge ba français baloba, le ventre enfamé n'a pas d'oreille. Libu munanzala eyo karanangote. C'est ça. Ça dit bande kona biso na problème na bango ezanini. Balongwa ki na Turquie, bande ko luka baya côté à Grèce pour baya ko rejoindre Europe ndenge yo yebi. Mais ko koma na katikati ya mai, bande ko ya Grèce ba beti bango ba menacer bango ba sundoli bango na katikati ya mai. Toyebi vraiment te soki bazonga ki bango nyonso en vie ou pas. Soki ba information na ba jours à venir na koya ko confirmer mais problème eza problème ya vidéo wana balobi lobela bino batu boza na poto ezana bande kona biso mususu o bayebi ba organisme to pe ba association ou lobela mamba ba réfugiés ba mamba belé ya ba droits humains tokoza na bande komsu pe bayebi makambo ba okiko luka ndenge nini balukela bango ba solution. Voilà pourquoi te kocha partie ya image wana to laksa yo ndenge bande kona biso bazokufa. Soki na chango eza juste pona yoki ndenge ba mama na biso ba oloba na kati ndenge bana na biso baza na kati ndenge ba jeune congolais ba oloba na kati ya vidéo ba oloba na lingala. Et ça li passe yango balobi Desho meka ko alerter tantôt solution ekoki komonana.
tozalaka na mwa ba réserve bandeko mingi balobaka te mais il faut bosala rango pe na balangi mususu po bato mususu bayoka yaya muto akose tomoni YouTube nde tozalaka on est limité, on n'est pas autorisé de tout parler, on n'est pas autorisé de tout faire. Ya au moins tosalaka effort ya kolobaka na munoko na biso ba information na biso esukela na munoko na biso. Oui bien sûr eza na ba mindele musu ba comprendre na lingala bien na yebi, mais tosalaka effort ya ko se limiter. Bilo musu tosala ngo kaka pona souci ya communauté, mais sinon toki ko sala ngo te. Voilà. Donc bande kona biso ba risquer liwa ba bengani bango na ngambu ya Grèce ba boyi bakota ba chasser bango. To mona ki ba vidéo mususu eleka ki la fois passée ba gardien ya mai bazo tobola eloko ba oya nango wana bazo tobola, comment on appelle ça en français? Bon, ballon d'air bazo luka ba tobola yango po batu bakweya na mai bakufa. Également ceux qui ba toboli bongo bokweyi na mai bokufi bande kona biso wana ba risquer liwa bandeko bazo belele salima wa pasi na soni. Soki mboka na biso RDC ezalaki bien, toenge to mona jamais ba congolais na ba situation boyaya. Congolais linga ba situation en souffrance aboyete. Congolais jamais akondima a risquer vie na banzela mai. Lelo so congolais akomi ko risquer vie na nzela mai pomboke kufi. Ba congolais o bayaka poto kala, ba congolais o baya poto na nzela mai bazate hein. Congolais bandai ko matavion na njili ake poto o nyonso ya lingi. Soki Congolais komi komata, soki Congolais komi kokendo risquer na nzela mai ya kokatsa boy. Eza juste kaka atang ba désordre ba guerre na Congo à partir ya Laurent Désiré Kabila. Tina moment to na ngwa wa catastrophe, mboka ekufa. Mboka ekufa. Voire même ata na époque à Laurent Désiré Kabila batu ba mataki biloko ote. Na époque ya Kanambe ya Joseph Kabila nde biloko ebandi. Souffrance de kimisi bande kona biso mboka. Souffrance de zo kimisa biso to kendo signer ba risque ya boy. Nga personnellement ça li passe talaba na biso bana kati bana mike talaba na biso ziana l'action bana mike bana kati bana mike mususu je ne sais pas bébé ceux qui pas botami wana nga na ebité lando tala lisusu. Donc l'Union européenne refuse de nous prendre, on est ici avec des bébés. Il y a plein de gens, des réfugiés, il y a des bébés ici, il y a des femmes enceintes. Mais les Grecs nous ont frappés, ils nous ont refoulés vers la Turquie. Je ne sais pas l'Union européenne est où actuellement. Il y a des bébés ici, il y a des enfants. Où sont les bébés? Il y a des petites fillettes ici. Donc voilà, et ça li passe mingi komona bana na biso bazana kati. Bana na biso bazana kati. Tango zoyo kande kuno azolo ba munoko moko na yo ya za makila na yo. Soki tolongwe RDC toke libanda na bamboka nyonso tozalaka tokoma famille. Et ça li bien te. Mboka na biso soki ezalaki bien. Congolais moko ta okai kundima bloka boy. Jamais na époque ya Mobutu to mona batu ba oke ekota na ba mai bongo po ba ya poto non yaya. Poto bande ko lia ata matembele na kimia. Batu ba kotaka na ba mai te po ba ya poto na ba condition na non. Mais soki lelo batu ba komi komata na ba mai na ba condition bo po ba ya poto so pomboke kufi. Ba million ba individu 9 personnes ba kaboli ba million. Il y a plus de 90 millions au bazana kati ya RDC. Individu, 9 individus, bakaboli mbongo wana ba millions et des millions de dollars. Il y a République Mobimba. Bakaboli bale na bango, na ba famille na bango, tala côté peuple congolais azokendo suka. Na kati wana ba oboma bango bazali, ba okufa na mai bazali. Et salima wa pasi na soni. O twenga tolo ba pona bandeko na biso yango wana toke na deuxième sujet. Deuxième sujet Zaboy. Ezana ndeko moko azana Turquie abengi des shows Denar TV. Ndeko wana alobi des shows tozana problème ya ndeko moko ya escroc azana Turquie. Ndeko wana kombo na e Voldi bazo benga e Volda. Voldi bazo benga e Volda. Bref ndeko wana alobi des shows to utaki na Voldi na RDC to yaki na Turquie kaka na banzelo ya koya koluka nzela poto bakomi na Turquie. Voldi azalaki nesika okende te. Voldi atinga mina ndeko moko a congolais oya pesinga lisolo. Alobi des choses to kitina na Turquie Voldi azali nesika okende te. Bref, ye azwaki Voldi en charge. Lokola ndeko wana banda ekozela muto ya tindaki na Turquie auta Kinshasa ya bakumbani na Voldi. Babandi ko débrouiller na butu na bakita na ba 22h na Turquie. Ezaki déjà butu.
bakutani na ba congolais mususu pe babimai na même avion wana ah noko bino bo panzana boye biso pe bandeko na bino ba congolais toza na esika okende te. Bref bandeko wana bakumbani na bango bakei me bayebisi bango kote to okende biso toza na esika kolalisa bino te mais par téléphone babenga ki ndeko moko kuna esika ba okende babi oui ba oki koya me koto yo ndako bafutaka ndeko alobi des choses tozali na mbongo kofuta. Bref bakei bafuteli chambre 5 € na butu wana bakomelaki ba 1 heure bafuti 5 € na bandaka ba congolais balali tongo etani. Bref baye kovanda wana 3 jours en attendant muto ya tindaki kolo lisolo aya na Turquie azonga na Turquie tango azongi azui papa na biso oya pesinga lisolo papa lobi desho voldi tango to kitine ayebisinga ah oliozela ka muto ozozela na Kinshasa malamu kutu to debrieka ngana yo to lukisika to futela papa na biso apesinga lisolo abite ngana lukisika na futela ndeni muta tindinga na Turquie alobi na zela ye or voldi ndeko oto lobi na lisolo vrai muyibi ye azane ne eloko te ayeka ke esprit lo kuta na munoko tango bazaki na ndeko na biso kolo lisolo asengaki $30 pour na transport balongwa na aéroport ti kote bakenda ekolala ndeko alobi desho na pesi $30 alobi na kozongisa komitungisa na honte yaya besiko ba makasi na maloba abi na kozongisa ba continuer ba koma kesika bakenda ki balali 3 jours ba yekozwa en fait avant 3 jours wana ayeko defa isusu ndeko na biso kolo lisolo 50 €. Ndeko apesi lisu 50 €. Habite komitungisa te na kozongisela esali lokola 80. Baye kozwa ndeko na biso na muto ya tindaki na Turquie azuye bake futela ndako quelque part. Ndeko alobi na Voldi me pesanga mbongo wana ponga na ngina kende Voldi habite komitungisa te kote bozana kote nga naza musika ezate na kopeso mbongo. Esika balala ki pa ba congolais wana ezaki pe na ba congolais musu baye kokutana bango bakitaki avion moko bango pe bazali na ba difficulté bazali na adresse te. Bayokani na congolais moko aza wana bazwa chambre ndako en fait bafutela deposit ndako ezalaki 700 €. Voldi ndeko congolais auti Kinshasa ti na Turquie escroquerie na escroquerie kokosa ndeko kosa. Bref baye kokumbana na ndeko mususu ya congolais tango papa na biso apesi lisolo akei na muto yaki kozwa ye Voldi atikali ye moko bazoni na ndeko mususu ya congolais bazwa ndako bafutela deposit esengaki 700 €. Voldi ndeko oya congolais ya escroc ayebisi ndeko na biso ya congolais o bakutana ki na eno yozwa 700 € futa nga na oze ya bambongo na nga suye kobanga note na mbongo moko pe na kopesa yo yango okofuta nango na deposit mais yo chana no 700 mobimba nga na ozongisela yo 350. Ndeko ya congolais azwi 700 apesi na deposit bakoti na ndako babandi kovanda. Sanza ekoki, Voldi a fouti ndako te, toujours des promesses escroquerie. 1 mois, il fallait foutre un bongo. 350 azong ça pour un compte à déposit à 2 personnes à foutre 1 mois. Et ça li loko la $45 il fallait contribuer pour la chambre. À foutre le but toujours na ko fouta chose grave. Ndeko auta ki Kinshasa, azwa numéro azo sa des numéro moko ya Allemagne. Yesoka azo bengo kasi azana Allemagne. Abenga abatu na Kinshasa kosa bango ki azana Allemagne, nzoka azana na Turquie. Akosaka batu na ba téléphone ya azana Allemagne, nzoka azana na Turquie. Azoluka akende vers je ne sais pas Allemagne. Bref, kuneska bakende ko fute la chambre. Voldi bazo benga e Volda na Turquie ndeko oyo. Akimi ndeko wana oyo asenga ki comment dirais-je? Akimi ndeko wana oyo apesa ki 700 € ya deposit na 45 € ya sanza ya mbongo ndako akimi amona na isuste. Na minute oyo azwaki ndeko na biso oyo apesi lisolo 80 € plus 350 ya deposit azongisite plus 45 € ya ndako ya 1 mois ya loyer ya 1 mois. Ndeko Voldi akimi, ndeko Voldi bazoluka ye na Turquie azomona na te tala makambo ya soni. Ya tala makambo ya soni. Oyebi batu musu ba osisa batu posa ko salisa batu. Parce que ton biloko abezo sala meza bien te. Yo longwe Kinshasa oui. Mwana mobile esprit kaka tio koma to boite mais kende na stratégie ya bien et non plus okosa kabaninga. Ndeko na minute na Turquie a changé adresse à Kimi a kevanda na ba adresse mususu. Yango bandeko na Turquie balobi des show. Meka kolobela ndeko oyo atika ba comportement oyo azosala. Awa atiki banyongo kote akei akokotsa esusu banyongo. Biso nyonso na Turquie toza na souffrance, biso nyonso na Turquie tozo débrouiller tozo lukandeni to katsa. Mais ndeko oyo akatisi kutu nanu te tala déjà ba dégâts azosala. Et bongo awa koya kokoma na Europe.
ekozala bien te. Ndeko yo katina ntena banzela mabe na banzela ba risque yo bandi déjà koyiba bambongo bato kaka na Turquie. Est-ce que liboso ebini ne oki kozela o kaka pona bambongo mike mike? Eso sala bien te. Bandeko babi de show belela. Tantôt oki kokende sous côté mususu akenda ko escroquer baninga, eso sala bien te po biso tout ozana ba souffrance. Biso tout eka na ndenga ko luka mbongo ezate. 700 € ya ebisa muninga chapo na ndako ya kimi. Ezaka à 700 € te avant ndako pendant un mois, il fallait foutre à 45 ya loyer à Kimi, à Kei. Qui va payer à sa place? 750 divisé par, en fait, 700 € divisé par D, 350, plus 45, et puis c'est combien? Non, 395 €, 395 €. Ndeko Kimi, ndeko mona na isuste, balobi de show belela, kote nyon so kozala. Ba okiko mona ye, aya azongisa bambongo na biso akimi nango esali mawa pasi na soni pona nini tolingani te pona nini ba comportement boy banzela ngo kutu ya bien te banzela ya risque ya pourquoi kolinga kaka okanga nzela na yo pourquoi kolinga kaka ocha molili liboso ya nzela oyo zokende en même temps nzela zokende za ya ba risque belé mais olingo cha diable olingo cha obstacle olingo cha molili liboso ya nzela esali mawa pasi na soni bandeko babengi balobi de show belela loba ndeko oyo kote aza na Turquie lokola tolandaka yo mingi na Turquie bandeko bakeba na ye ndeko na kombo ya Volda aza ko escroquer aza ko kosa bato akimi na bambongo bato ebele. Voilà autre nga toloba pona sujet ya Turquie yango wana soko tali de show Denar TV mba liboso n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne de show Denar TV ota la réalité benga biso yaya na ba sujet bien tolobela ba sujet tout o nyonso eza ya bien benga tolobela oyo ekomi pa na yo ekomela bato mosusu oyo ekomi pa na yo ekomela bato mosusu te voilà o biso tolinga tosala yango wana pesa biso ba sujet ya bien oyo ekoki ko édifier peuple de Dieu ba comprendre makambo ya mokili ekozala bien numéro na nga ngwana evandi na se gravé na WhatsApp okozwanga partagez votre émission aimez commentez ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya